Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue na bandeko nyonso o bakoti bandeko na biso ya kala, bandeko na biso ya sika. Bienvenue surtout sur Étoiline Inès TV. Wana to ya mbibino na kombo na Yesu kandenge zalaka. Lelo penza ebele ya batu deja bautu na mama Micheline asali nini. Mama Étoiline yo bongo na mama Micheline nini lisusu na mama Micheline. Biso tokanisa akake no yo mimila biso ka bato maboke. Bandeko nanga kande boyebi. Mama Étoiline Inès TV asa mutu moko ba news. Ye akendaka penza. Place nyonso za ya koinda. Il faut kaka kota. Place nyonso makambo eza. Il faut que Mama Étoiline Inès TV akota peka ndenge zalaka. Lelo penza Mama Étoiline amemeli bino Mama Micheline Chabani. Bandeko nanga lelo eza penza yako bébé. Est-ce que vous êtes là? Natuna nanu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes pour que tout ça la analyse na biso, tout beta masolo sur Mama na biso msala nzambe na kombo surtout ya Mama Micheline Chabani. Vous êtes là. Soki boza, la famille. Kane to sala kana ba commentaire, manifestez-vous na ndenge moko ya kitoko, na ndenge moko ya bien penza makasi. Bandeko nanga avant to kota na moi sujet na biso, avant to kota na mozindo ya makambo na biso. O penza na memeli bino lelo. Comme d'habitude, na nous ko sensibiliser batu nyonso. Toyebi ke à chaque fois que totiaka vidéo ya sika, bato sika pe bakotaka. Sikotan bato sika pe bazokota wana, yango biso pe tozwaka makasi ya koya ko sensibiliser batu wana ya sika. Yango na ye ko sensibiliser batu nyonso sika. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, chaîne moko ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information oyo ezanango exact, et pourquoi pas chaîne abana nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoiline Inès TV zala na yo ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka nga la famille nga na lingana nanga teke no muto ozolandaka biso aza ya kotelema, muto ozolandaka biso motema ezaka likolo kaka na stili sambangu te. Wana olanda be émission bien te. Alors no senga na yo zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana tiens-moi mai na yo pembeni, tiens-moi jus na yo pembeni, tiens-moi sucre na yo pembeni. Côté mosusu kandenge to salaka, kandenge kendaka, na osenga na yo talela pe heure. Soki monike eza nango tongo, na osenga na yo lia na yo petit déjeuner na yo. Et soki monike non à 7 heures ici. Non, c'est déjà 12 heures passées. Je dois manger les foufous. Je dois manger ce qui l'osso, ce qui, en tout cas, soit libre de manger tout ce que tu veux. Ce qui peut me dire que non, à 7 heures, ça sera mieux que je mange ce qui mbala soukali, ce qui nini, ce qui lipa. Et au dépendre quand yo moko. Kota penza au lia la famille, et que ça la surtout et encore kitoko mingi makasi. La famille tango zolia kawana kobosa na pete kotia volume na yo likolo pour que bandeko mosusu bayoka nini ezo leka kuna mama wana zoloba nini et osala bien mingi makasi tozalaka toujours na besoin ya bato basalaka pe ba partage ya ba vidéo na biso bino moko boyebi chaîne nyonso ezalaka toujours bien soki ezokolaka chaque fois boyebi ki ba abonné ya sika bazokota ba abonné ya sika bazokota en tout cas epesaka biso lisusu et encore makasi ya continuer kosala mosala mais soki ba abonné ba otelemaka place moko er mosusu tolembaka na système kaka ya
Tokos. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bande konanga Gavker ayeli bino ba solution ya kilikili. Eza na bande kona biso mosusu tellement ke ba utiliser ba mafuta moko oyo ezalaka somo. Ba poso na bango eza ya kobeba na minute oyo. En tout cas na osenga na bino bobenga ka Gavker kuna penza ba solution ya kilikili, ba solution pe ya kitoko, ba solution pe ya makasi la famille eza na système kaka ya Tokos. Numéro na bango yango wana basi batia déjà, donc benga bango komela bango. En tout cas bayambaka très bien makasi na gentillesse nyonso na système kaka ya bien. Bande konanga kandenge lelo to beta masolo ya mama na biso, mama Micheline Chabani. Soki tokoti na Bible la famille, Bible yebisaka biso toujours que non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Wana penza ezande Bible elobaka bongo. Mais soki tokoti pe na mokili, mokili pe balobaka ke non, toute vérité n'est pas bon à dire. La famille. Bible oloba, vous connaîtrez la vérité. Côté mosusu, mokilipe et koloba, toute vérité n'est pas bon à dire. La famille. Si koto landa ya mokili, toto landa ya Bible. Bon, comme toujours, comme d'habitude, biso tozaba na nzambe, tokolanda kaka oyo papa na biso ayebisi biso, oyo papa na biso alakisi biso tolanda. Ya koloba keno, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Wana penza nde wana biso pe toko appliquer. Bande konanga, ezalaki mwa pasi. Ezalaki mwa pasi la famille. Komona, façon la plupart de personnes, babandaki ko traiter maman na biso Micheline Chabani. Ebele ya bato. Moi personnellement la famille tango na yoka ki ba témoignage wana ba soi-disant témoignage wana, en tout cas la famille, il y avait même des fois na bando mitu na lobi nzambe, pourquoi boyi? Pourquoi makambo boyi? E bando salanga pasi na motema. Et bando salanga pasi la famille na niveau moko pas possible. Et surtout komona combien ya batu ba salela maman Micheline Chabani ba émission, combien ya batu ba kota pona ko baby sa réputation à maman Micheline Chabani. En tout cas la famille ebano sala pasi. Mais lelo oyo maman na biso a se décida à l'obité. Il faut kana loba vérité. Batu nyonso ba yeba. Batu nyonso ba yeba. Ba o nyonso ba yeba kite. Ba o nyonso ba bando vivre na ignorance. Ba o nyonso ba bande ko yoka biyoka yoka batu. Naza na posa ke batu wana nyonso ba yeba nini leka na vinanga.
Bande konanga, je suis sûr que tant de personnes, tant y a ba Congolais, balandaki, soi-disant témoignage moko que non, comme toyebi, ebele abatu toyebi, histoire à muke, ya mama na biso Micheline Chabani, mais nga penza na olinga kokota kuna te. Alors, la plupart de personnes, surtout dans la communauté na biso ba Congolais tozalaka, ceux qui déjà moi sina mobali, basi ba balani, la plupart ya batu batalaka déjà, basi ba boti, est-ce que bazana bana, ceux qui mutuna na boti te, mitune bandaka déjà. Azobota te pourquoi? Yango ne place oyo, tomonaka ebele ya batu bayaka na ba histoire na bango. Donc na kana biso pe ya mama na biso, qui est maman Micheline Chabani, ebele ya batu pe, babando tuna ba question ka ndenge zalaka. Tango ka ba monaki mama na biso Micheline Chabani, amataki, koyemba na ye emataki, kibonzambe kati na ye penza emataki bandeko na nga na niveau moko pas possible. Yango eyaki kosala keno bato ebele sikoyo balingaki bayeba mwa vie ya mama Micheline. Azana bana combien? Est-ce que abota boye boye? Siko tango baye ko apprendre keno non na minute ona no mwana azate. Pourquoi? Ye musala nzambe, ya yembelaka nzambe. Pourquoi? Ba pourquoi wana nde yaki kosala keno bandeko na biso mosusu bayaki na ba histoire keno ndenge zaboye mama Micheline Chabani aswanaki na ba voisine na bango ka ndenge batu nyonso baswanaka. Siko koswana wana eyaki kosala keno ba voisine na bango wana bakotaki na bango na ndako. Sikoyo batikaki mwana na bango, mwana ka ndenge bana basakanaka, mwana akotaki na fosse septique. Eyaki kosala keno mwana kweyaki kuna mama Micheline azomona ye mwana wana akufaki yango ba makambo wana bandolanda mama Micheline Chabani. Bandeko nanga histoire wana biso nyonso toyoka yango. Ngakutu na ta wana en tout cas ezaki histoire moko e affectaki nga makasi penza tellement ti lelo na lingana nga mama Micheline. Bandeko nanga na okosa te. Ngati lelo surtout banzembo na ye wana liboso. En tout cas banzembo wana eza banzembo moko eyaki na témoignage ya munene na famille nanga. Eyaki penza walobaka témoignage ya munene parce que na batan wana ezalaki batan to bando lekisa mwa ba problème talaka ko bela ya famille bandeko nanga mosusu ba docteur balobi boye mosusu balobi boye. Moi je me rappelle na nzembo ya Emmanuela Emma bandeko nanga nzembo wana. En tout cas je me rappelle na tango wana nazalaki kutu moins de 17 ans, moins de 16 ans batan wana mais déjà na situation oyo bando lekana ndako ya kobela bandeko nanga nzembo wana bando kotisa nga na mozindo eza place penza na bando linga mama Micheline Chabani somo na ekoyoka histoire wana nazalaki un peu bouleversé, nazalaki peu affecté. À chaque fois que na oyoka nzembo wana, je me rappelle aussi ce que les gens disent. Na se rappeler pe na ba témoignage o batu bazo pesa. Bandeko nanga ekomaki kosala nga pasi na motema. Pasi penza. Nzoka na kote mosusu bando sala pe mama na biso Micheline Chabani pasi. La famille. Quand ndenge na yaka na ba information, bandeko nanga nga moko na ekolanda témoignage ya mama Micheline Chabani. Baye kotuna mama Micheline Chabani en ce qui concerne histoire wana ya bébé wana akweyaki. Mama Micheline Chabani lobi ye ayebi na ye histoire wana te. Toyebi te mutuna na funda histoire wana, ye kuto aleka na ba histoire wana te. Histoire wana keno ba vazine ba swanaki eza histoire moko ezolekela ye. Mama Micheline Chabani ye moko alobi ke kutuna bandeko na ye, ba grande sœur na ye na ba petite sœur na ye ba koma kina koswana na batu mosusu parce que histoire wana kandenge tambolaki mutu nyonso bando yokango mutu nyonso bando lobelango
na famille na bango bayebi histoire wana bayebi histoire wana te bayebi pe mutu oyo abanda na ba histoire wana pe mutu oyo a créé ba histoire wana yango na lobaki toujours na ebandeli keno vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bande konanga eloko na ekoloba lelo eza que na communauté na biso eloko to eko comprendre lelo eza ka que non communauté na biso toza batu moko premièrement toyebaka ko respecter basali ya nzambe te ça c'est de 1 problème ya munene oyo eza na communauté na biso problème ya munene oyo eza na société na biso toyebaka ko respecter basali ya nzambe ata moke te na communauté na biso toza batu moko tolatisaka batu makambo oyo kutu babango moko bazoyeba te mutu na makolo te la famille bango moko kutu baoyeba mutu na makolo te me toyaka mbangu koya kolatisa bango et ce qui n'est pas bien wana eza point ya mibale point ya misato toza batu moko tango tokreaka mabe tokreaka bamakambo moko alukuta totalaka ta kutu te keno ndenge na osala ye boye soki ezalaki ngai eske nalingaki nasepela tozalaka ta kuna te biso toyaka katolobi toyaka tofonde bamakambo na biso tocreye bamakambo na biso tobebisaka réputation na biso eyosala pasi yango na ye koinforme bino nyonso la famille bino nyonso na mitu na bino deja bolata histoire wana barelata bino que non mama na biso Micheline Shabani amonaki mwana zokwe atiki ye yango wana ti lelo azobota te en tout cas biloko wana la famille bolongolango na mutu eza bamakambo moko ezalaki nango fondé ezalaki nango créé ka pona koya kosambwisa kobebisa réputation surtout ya mosala nzambe bandeko nanga ka ndenge na lobaka bomoni dans la vie nzambe azana ndenge akreya batu s'il vous plaît nzambe azana ndenge oya kreya batu ezana batu mosusu baza basali ya nzambe ye moko akreya bango metie bango na se ya mwa lobi bino bokobota na bino te bana na bino penza bokobota te me bana o bokobota bakozala bana église ba église obo bandokamba nde bakozala bana na bino siko biso surtout communauté na biso surtout biso babantu to comprenaka wana te biso tomonaka deja batu o basambelaka bango baza ba parfait bazala ba parfaite ata soki mutu tel akobota te me bino bozo kamba église bino ba dirigeant église il faut kaka bosala il faut kaka biloko a bien ekomela bino yango bomona kata na ba église mosusu mona peut-être pasteur na mwasi na ye baza na mbongo te me bandimi na église baza na bambongo bato bando koloba mabe pona ba pasteur wana tala ba pasteur oyo bazo souffrir baza na eloko te baza kutu na mbongo malonga te tala bandimi ba mosusu kutu omona batu bongo omona peut-être bakoti bakoti ba maison baza batu moko basimbi bakisi wana bazwi ba richesse na bango batie yango na bakisi mosusu to comprena kanzela ya nzambe te to comprena pe makambo ya nzambe te yango ebomaka biso chers compatriotes yango penze ebomaka biso parce que mosusu tolingaka tomitia na place ya nzambe yango na eko encourager bandeko na nga mosusu ba o nyonso baolandaka Étoile Lumineuse TV vi ndenge ezalaka vi ndenge kendaka vi ndenge eza eloko nyonso ekomelaka biso pour la gloire de Dieu ekomelaka biso parce que Dieu l'a accordé soki nzambe accordé te la famille okoki ko gêner osali ba gêne na ba prière ya 40 jours comme Jésus-Christ mais eloko moko te ko salema na vie na yo mais soki eza volonté ya nzambe soki yi moko nzambe alobi ke non c'est le moment yi moko nzambe soki andimiki ya osalango bandeko nanga yango bomonaka ba makambo mosusu okoti na yo ata prière te osali na yo omati ata ngomba te
mais omonika changement direct, omonika opération miracle direct, omonika mwa makambo moko esalemi directement. Pourquoi? Parce que Nzambe ye moko a accordé, a appuyé pe décision wana. Mais soki Nzambe appuya te, yango balobaka osala msala punda, ezalaka bongo. Donc chaque fois na makambo na biso o to salaka, to tiaka nanu Nzambe liboso, to tiaka penza Nzambe liboso, to mitiaka na mutu keno ye moko. Soki omoni mwa circonstance moko boye to situation moko boye e o simba na ngote, surtout que oyebi ke oza mwana Nzambe, ko forcer na yo te, ko paniquer na yo te, ko lela na yo te, parce que Nzambe asi ayoka yo, mais ye moko aboyi na ye ko salango. Parce que Nzambe alinga osalela biso oyo amonike eza bien. Asalaka makambo nyonso pour sa gloire. Asalaka makambo pour na gloire na biso te, mais pour sa gloire. Que sa gloire soit manifestée. Yango asalaka makambo nyonso. Siko soki Nzambe azosala bongo. Bandeko nanga biso toza banani to ya kotelema na nzela mama Micheline Shabani kino azobota te parce que Nzambe ye moko ayebi. Mama Micheline azana na bana ebele. Bana penza ebele, bazala bana église, bazala ba orphelin, ba orpheline, bazala banane azana bana penza ebele. Elle est une mère de multitudes. Kande balubaka. Mama ya bana penza ebele. Et puis une chose, oh penza na sepelaka na mama Micheline Shabani. Maman Micheline Shabani a été toujours souriante. Yango eloko moko ya bien, surtout pour na bana Nzambe. Quel que soit babitumba, soki totali lelo ka ndenge tolobaka pour na ba comédien na biso, soki totali pe na makambo ya Nzambe. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Koto yo pe ba solution eke zongi, balubi Gavker la famille de Likambo. Gavker azo yana ba solution somo. Bande konanga ba témoignage mati ekiti. Ba témoignage eke zongi. Na Gavker. Yaya meka. Okoya kopesa pe témoignage na yo bande konanga. Na système kaka ya nini. Ya tokos makasi. Bande konanga kandenge na zoloba, kandenge tobeta masolo na biso, ya mama na biso, mama Micheline Shabani, la famille. Bande konanga, yango na eko senga na bande kona biso nyonso, surtout oba sambelaka, oba ebi liloba nzambe, oba makambo na bango nyonso batiaka nanu nzambe liboso, na eko senga na bino kandenge ezalaka, na ndenge moko kitoko la famille, botia kaka, kondima na bino ipa ya nzambe. Quel que soit ba moment,
quelle que soit la circonstance, quelle que soit nini oyo ekoleka na vi na yo, quel que soit oyo bato baoloba, talelaka nzambe. Nzambe nde moto azalaka na liloba suka na vi ya moto. Nzambe nde azalaka na liloba suka. Soki omoni ke oza mwana nzambe, osenga eloko, olela mpona eloko wana, omona keno ozozwa yango te, edécourage yo te. Parce que tomonaka lelo bato ebele, omona aosambela, nzambe pesanga musala, nzambe nga pena bandu sala, mais azozwa musala te. Après ba jeune, peut-être ba camarade na ye kobetela ye lisolo ke na nga kutu na prière ki te tala na zwi musala. Omona bato mosusu na makambo ya nzambe atiki. Alobi tala camarade na nga azosambelaka te, mais tala azwi. Nga nazosambelaka na osala ba jeune prière mais nazozwa eloko te. Bandeko na nga na ye ko encourager bino. Nzambe asalaka makambo nyonso na temps na ye. Tango asalaka na yango na temps na ye, c'est pour que gloire et revenir encore epai ya Nzambe. Asalaka yango selon volonté na biso te, mais selon volonté na ye, selon temps na ye. Alors, okoki kolela na yo lelo, okoki penza o balobaka kolela, oleli osambeli osali boye, mais soki amoni ke mwana nanga oyo soki na pesi ye lelo akobosa nanga, alors ako préférer apesa yo lelo te pour que obosa na ye te. Yango ezalaka makambo ya Nzambe. Donc na ye ko encourager bino ka keno, malgré ba prière na bino, malgré ba jeûne na bino obosi bosali, ata soki omoni lelo changement ezate, ko paniquer na yo te, ko lela na yo te, mais miso na yo ezalaka epai ya Nzambe. Un jour c'est un. Omonaka miracle salimi. Yango tomonaka mosusu ba prière moko sala iya soki 5 ans passé. Yo moko kuto si obosana na yo. Mais après 5 ans monika mwa makambo oyo sambela kala. Eye ko salima. Nzambe asalaka bongo. Eza pe na ba makambo mosusu okoki ka lelo sambeli. Miracle salimi. Ozwi pe eloko bando luka. Wana Nzambe ayebi keno na minute oyo mwana nanga ifona salela ye bongo. Kutu avant ta yo moko sambela, ye déjà abongisaki na ye na ndenge moko ya bien. Alors na ye ko encourager surtout maman na biso maman Micheline Shabani ka ndenge asimbi makambo ya Nzambe na maboko mibale. En tout cas maman continue na yoka bongo. Nzambe na biso aza Nzambe moko ya récompense. Ba makambo nyonso kosambwisa o bato basambwisi yo yebaka keno Nzambe asi amona yango, Nzambe asi ayoka yango. Kande ozalaka toujours femme forte, demeurer toujours ka bongo, continuer toujours ka bongo, continuer surtout kaka na service ya Nzambe oyo sala. Continuer ka bongo, Nzambe alola akozala toujours elongo na yo na système kaka ya nini ya tokos makasi. Grand merci na bino nyonso balandi Étoile Ines TV. Grand merci na bino nyonso bolandaka biso. Na yo kopesa bino ba merci mingi ebele na système kaka ya kitoko. En tout cas bandeko nanga na pesa mbote na pesi bambote na yemoko Linda Bukulu, Mama Tina Sambia, Mama Joséphine, Mama Titi, Tonton Héritier Yola, Madame Judith Diampovisa na pesi mino banbote kandenge zalaka na système moko ya kitoko. Madame Nabiso na ebite soki zalaka Madame to Monsieur Sango, Sango penza na pesi yo bambote na système moko ya tokos makasi. Bye bye la famille et